Matadi, n'est-ce pas? Tolandaki président alobi que non mboka esi ekufa ba congolais belé bazo comprendre pourquoi le chef de l'état a dit que mboka esi ekufa. Tozali na sorti ya pora Matadi et pas biblioque ebimaka. Alors nazana besoin botala nyonso bozali komona batrake nyonso o bozali komona batrake nyonso bozali komona ezali kokende na poro ya Kabila. Matadi ezali poro ya l'État. Matadi ezali poro ya l'État o mbongo ezokota na kesi po bafuta bafonctionnaire ya l'État. Kabila asala poro na ye na kombo ya Ledia. Kabila asala poro na ye na kombo ya Ledia. Est-ce que boyebi combien d'emplois ko poro Matadi azali ko employé? Est-ce que boyebi recette combien poro ya Matadi ezokotisa na kesi ya l'État? Banzete nyonso bandokende na poro ya Matadi ekomokende na poro ya Kabila. Mbongo nyonso ne fallait bénéficier l'État congolais et comment bénéficier Joseph Kabila. Est-ce que zosunga Congo te zosunga mutu moko? Batrake nyonso bazali komona ezokende na poro ya Joseph Kabila. Mokonzi mboka alobi ke mboka eza kokufa. Mais batu bozo comprendre te. Nous sommes sur le terrain. Ba image tozali kolakisa bino ezali en direct ya Matadi. Nous demandons à la justice congolaise face à la Moussala. Mboka eza kokufa en réalité. Mboka eza kokufa. À part babiloko bozali komona. C'est-à-dire que babomi poro Matadi asali poro ya Ledia we bénéficier na ye. Abomi Sec Congo asali Petroleum Congo we bénéficier na ye. Mboka ezaki déjà kokufa ba Congolais botala sima bozonga bato. Po nyonso ezokende na poro ya Joseph Kabila na niveau ya Matadi. Kombo ya poro yango Ledia. Biso tozali sur le terrain. Bandeko yamawa oyo azoloba wana muluba miziki oyo tozoyoka lelo eza miziki oyo toyoki yango balebele mpona Matadi bateka Kabila sala por na mususu tout ça. Mais qu'est-ce que vous attendez pour l'arrêter? Vous êtes au pouvoir. Bino baluba vous êtes au pouvoir. Boyebi ke Kabila asala por na ye. Mais sikoyo bozo selani pobo kangaye. Kama kelele. C'est lui qui détient le pouvoir. Le pouvoir eza ya ye. Bokangaye te? So boza mibali ya solo solo. Bokangaye. Soki boza mibali ya solo solo bokangaye. Asali yango alibi yango wana. Bokangaye. Baluba ka koloba. Boza na pouvoir, yo muluba yo koloba. Ke bambongo ya l'État, ezo kina kesa l'État soki ndenge nini. Mais bokangaye. Arrêtez Kabila, il est là. C'est lui qui détient le pouvoir. Bokangaye. Hein? Bozo kanga bato balobi mwana bato mwasi alobi mboka eza pasi. Ye alobi mboka eza pasi bokangiye. Kabila a Boma, il y a des fausses communes en RDC. Les fausses cabines de Kabila. Mais bokangaye te. Kamere yo na yibaki ba moko ebele. Bokangiye botikiye. Bino kangaka ba Congolais. Bo marape kaka ba Congolais. Mais nan la sabdo mutu moko oyo azalia. So na mona ye Rwandais oyo. Rwandais oyo c'est là. Rwandais oyo abi ministre té. Mais aso décider la fois de la ministre. Mutu oyo ayaki na Kinshasa famille té même pas maman Kulutu.
Akuma ko leka koloba, akuma ko no représenter mboka na biso na Belgique partout. Par erreur kombo na ye ba longola kiango. Ayebi tango so faji ba bineke yoza ministre tel. Akamwe abi ministre tel azo discuter tilelo. Il faut ordonnance mususu. Akuma mutu munene kata RDC. Moto ya yaka na vélo na sima soki ya moto aza na prison awa. Botala ina kocha ye mingi te botala ika akoma koloba. Mutu akokanga ipa zate, mutu pa ko boma ya zate. Soko tali longi na ye bozo mona ke o longi na ya Rwandais, Eliezer. Les Rwandais Eliezer. Boyoka ye. Le problème est limite. Tala. Ah oui, il y a un problème aujourd'hui. Bomoni ni azali? Oui, il y a un problème. Qui dit que la première ministre a dit que depuis une sacrée na Pullman. Bandeko. Kanam no na yo. Bandeko. Soki ye alobité. Soki ye alobité. C'est Kamere. Ce Kamere était et comment vous na RDC et ça n'engwana. Soki ye alobité, c'est Kamere. Soki Kamere était dans le représentant biso Rwandais oyo. Alors bozo ya ko la batuko Kabila Saliboye, Kabila Saliboye. Qu'est-ce que vous attendez pour l'arrêter? Kabila, il est là, à Kinshasa. Il est à Kingakati. Mais il faut l'arrêter. Botina injustice. Kakoloba, Baluba, Kakoloba. Ils ont l'accepté que c'est le messieurs détient encore le pouvoir. Asali pornaye. Mwanda kumaye. Kingakati kumaye. Mais vous kangaye? Hein? Vous kangaye? Ba force commune. Boye pas isali? Vous kangaye? Pourquoi Bokanga était? Parce qu'il y a un pouvoir. Il y a un pouvoir. Si pouvoir, il y a 2023, il y a un pouvoir, ils ont continué. Mais Bandeko, problème est aboyé. En 2028, ce caméra a présenté Kabila. Ce qui caméra présenté Kabila. Ce qui va me balayer. Bauluka Rwandais ya PPRD. Mutoyo beaucoup ça congolais bahati Rwandais mais c'est un congolais parce que la plupart des Rwandais bazo bakoma baluba. Bazo bakoma baluba osiko Eliezer Tambwe. Yoko lingala lubaka. Un vrai villageois utasuki wapi. Eliezer Tambwe. Yem dokoma koluba bakaba presque nyoso. Ye. Zama ouais. C'est triste. Bongo interprète pas y bato samba. Ben interprète bato so comprendre l'anglais. Tiko yako lubana mwana ya Malanda qui a bota mana na 2023. Teo kana. Where were you born? Where were you born? I was born in Utah, in the United States. Il est né en Utah, aux États-Unis d'Amérique. Which day? Your day. March 21st of 2003. Il est né en mars 2023, c'est ça? 21st. 2021. Est-ce que j'ai dit 2001? Okay, 2001, excusez, sorry. 21st, right? Come again. Mars 21st. Donc, le 21 mars of 2003. 2003. 21 mars 2003. So you can jot down just to make sure. Jot down, please. Yeah, jot down your date.
2003. Donc c'est parfait. Le nom de son père. What is your father's name? My father's name is Tyler Christian Thompson. Il a le même nom que son père. En vue le décédé, This is alive or deceased? he is alive. Il est en vie. Le nom de sa mère, What is your mother's name? my mother's name is Rebecca Ann A.P. Le nom de sa mère c'est Rebecca. Et la suite là. Rebecca? elle est en vie. She's alive. Yes, she's alive. La maman est aussi en vie. Lui, il est de quelle nationalité? Where are you from? I am from Utah in the United States. Il vient de Utah aux États-Unis d'Amérique. Il est de quelle nationalité? Your nationality? I am American. Je suis Allo bandeko na kati yango bobe ba mususu episa ba mobulu na interprétation boyoki ke balobi abotama na 2023 après comme on a 2003 parce que ba on a bazoko na bango pesa les anglais te eza pe faute na bango te eza monoko na biso te. Allo bandeko nanga baluba bazosapela ba fête na kini meto chana mama oyo pasi na mawa tolembi pasi ti lelo azo déclarer mwana ye atoboza na motema bandeko bato basamaka ba minene bazoko yiba bango te mais bato oyo akoloba ke tolembi pasi fo kanga ye bandeko na ngai attaque bozana mawa te les Congolais chez eux pour lobi tolembi pasi fo kanga ye si otiki mama na ye na niveau nini comment bozana mitema ya boye combien de fois bisa bino bandeko na ngai ke moluba motema ya mawa pe bolingo azaka nango te mutu alobi ke mboka tolembi pasi oyo ayebi yango te ke mboka eza na pasi nani oyo ayebi yango te nani na ye lisusu deuxième fois epa na bino ngai mama ya Claude Asenga na ye koyebisa bino mwana nga depuis le 17 mai na 17h30 boalevaki ye ti lelo nazokoka kozala na mwana na ngai te mwa chance kopesaki ngai namonaka ye 5 ou 10 minutes eta ya sante na ye mokolo kovimba bolibere mwana na ngai naza na besoin namona mwana na ngai bolibere ye asali nini na ngi nayeba eloko asali ngai naleki awa na video nayeba eloko nini mwana ngai asali kaka mpona koloba ke vie ekomi pasi banzela ezali te boza na mituka bolekaka bozomona nde banzela eza kobeba te tala na bawenze ata bino mwana bakafa badola na bandako mpo bafamile na bino mosusu si bakendaka wenze bamonaka wenze ndenge nini vie ezali molekano batransport eza pasi kura kuna bokosa 1 semaine 2 semaines 1 mois kura ezalaka te bakonzi nde mabe mwana asali ya mwana ayibi abomi afingi nani afingi motu te alobi réalité ya ndenge mokili yango ezokendela bolibere mwana na ngai nasengi libération ya Claude Asenga abomi te na Robert Bunda mwana ya 22 ans bokangi ye kuna pourquoi bato akokaka baza ebele oyo bazoyiba bamilio na bilio badolar bazoyiba ozokanga te mpongo mutu kaka alobaka epasi eleki nasi adrese na bino bakonzi ya mboka ezala mokonzi ya ANR ezala président ya république ya RDC Congo nasengi yo papa ezala ministre ya intérieur botala situation ya mwana na ngai aza mwana mwasi boza na bana na bandako na bino salaka mwana na yo ya mwasi azala oyebi esika aza te oyo aza na ndroit moko boye okosepela te eske olala pongi nalalaka pongi te naliaka te nazozwa pongi te mpo na mwana na ngai naye kosenga bino koyibeli mwana na ngai mpe na tuni lisusu eloko asali nayeba na sante na ye mpo na boye bakoloba ke o asalaki boye ngonga yango oyo ebolibere mwana na ngai ngonga yango ebolibere mwana na ngai nasengi bolibere mwana na
génération oyo bozwi mitema bapara boza bapara boza na bana basi oyo bapara nde boza wana wana bana ndenge nga nazoyoka ndenge ya jour ekokokomele kokoleka nasengi bino merci parce bumeli mwana ngai merci. bandeko mpona nini soki nano ozwi pouvoir te oza ndenge mosusu soki ozwi pouvoir peuple akomi ennemi. Ah mais c'est grave. Tant qu'on a pouvoir te bozolia ensemble et tout ça. Mais soki ozwi kaka pouvoir okomi na milimo nyonso mabe ya kofaire souffrir bato. Me bandeko manda esilaka. Manda esilaka. Na mona bato baza na mitema. Me baluba baza na motema ya Mobutu. Ba mitema oyo ezanga mawa. Baluba bakomi kolata na ndenge moko olobi mais c'est pas possible. Hein? Baluba bakomi kolata na ndenge moko baza na esengo baninga bazokufa. Ah, nzambe na ngai. Do bandeko na groupe wana baluba na baluba bango moko na bango moko soki okokota na groupe wana esili bakoboma yo. Nous avons une catégorie spéciale. Il s'agit des officiers supérieurs et subalternes qui ont quitté le gouvernement congolais par rapport à tout ce qui se passe, l'injustice, la division, la maltraitance. Ils ont choisi de venir donner main forte au M23, donner leur sang, servir la cause noble et juste. Moi, c'est le colonel technicien d'état-major Balingen Saddam. Je suis le commandant 21e brigade Observance. Je suis aussi venu prêter main forte à la révolution. Merci beaucoup. Paul, j'ai quitté le FARDC à cause de tout ce que j'ai remarqué pendant 20 ans, le problème d'antivaleurs qui gangrène cette armée. J'ai décidé de rejoindre l'armée révolutionnaire congolaise en vue d'aider à débarrasser tous les antivaleurs qui se trouvent dans cette armée. C'est une lutte. Nous voulons bien que, et avec Dieu, nous savons que ça doit aboutir. Merci. Moi, je suis le colonel Josué Biyoyo. Je suis le fils de la Révolution. Juste pour chercher la paix, la cohésion.
pour corriger le mal, la division et surtout ce que nous voyons de ces derniers temps dans ce pays, le tribalisme. Ça fait un temps, j'ai été arrêté pour cette même vision. J'ai fait 7 ans en Dolo, 9 mois à la DEMIAC et la CNS. Après, j'ai été à l'état-major général et puis j'ai décidé de venir pour terminer la vision. Parce qu'il faut que nous ayons un endroit là où on va laisser les enfants demain. Nabanzi bandeko, boyoki bino moko. Oui, nous sommes ici à Cécile de Yabi. Nous sommes à 52 km de Kélé. Je suis le chef de centre du Cécile de Yabi. Voilà, c'est le tas de la maternité de Yabi, là où on fait accoucher les femmes. Chaque fin de mois, nous avons... Voilà comment j'entre ici. Je ne sais pas si une femme en travail peut avoir toute cette force de rentrer ici. Et voilà, on est là à l'intérieur. Voilà le tas, voilà un peu la toiture. Voilà la toiture. Ça, c'est vraiment à l'ère actuelle. Je ne sais pas si c'est acceptable. Et les femmes congolaises subissent de peines de ce genre. Voilà, là nous sommes là où on fait accoucher la femme. C'est ici. Voilà le lit d'accouchement. Les tables d'accouchement. Voilà. Voilà cet état. Le mois passé, le mois d'avril, on a eu au moins 6 accouchements sur ces conditions-là. Et voilà à peu près. Bon, et si on me pose souvent la question, qu'est-ce que ces enfants qui naissent ici sont en vie? Bon, c'est un miracle, hein? C'est un miracle, je ne sais pas comment. Donc voilà à peu près. Ça, c'est le bloc d'accouchement de ceci de Yabi. Et quand on envoie les gens là-bas, allez aussi ici de Yabi, allez-y travailler. Quand vous refusez, et on coupe le salaire. Alors que les conditions, voilà à peu près les conditions de vie. Donc, je parlais sur cette situation. Je ne sais pas si l'État peut apporter quelque chose. Ou bien les hommes d'affaires, ceux qui sont là en train de vouloir emmener le pays vers l'avant, on sait quand même qu'il y a des gens qui vivent. Le CC de Yabi a une population de 5874 habitants. Imaginez-vous un peu dans des conditions pareilles que les gens sont traités. Bon bandeko, na longoli yango bino mo bomoni makamuni neza na pasi wana eza na bandundu eza na bandundu tokana no bapesi biso mbongo na poste pa ya famille ya général mwako bapesi biso mbongo 5000 francs. Bongo wana olieke tokabola biso nyonso ali yango ye moko sikoyo natuni Bomilingano pour 5000 francs. mpona 5000 francs. Ça va, merci beaucoup. Bapesi biso mbongo na poste pa ya famille ya général mwako bapesi biso mbongo 5000 francs. Bongo wana olieke tokabola biso nyonso ali yango ye moko sikoyo natuni Bomilingano pour 5000 francs. mpona 5000 francs. Ça va, merci beaucoup. Ça fait mal, hein? Aboyi moninga na ye
pour appeler 5 000 francs, bakabola. Donc, général, on a monté à B, appeler 5 000 francs pour bakabola. 5 000 francs, ils en étaient 20 centimes. 20 centimes awa. Et on a appelé ça qui est, on a appelé ça bango, bakabola. Voilà. Allez, et mon ninga wana a salé encore, et on a bomier. Botala, bazoba musoso, na banzi awa, botala. Par Jean-Pierre. L'alliance des fous ici. Alors bandeko, o bolandi wana eza ba congolais na kingakati shikapila. Bomoni ba mandia do biso moko pe na poto wa otalika olena loba na loba lo ni parce que makambo tout eza na kini. Biso toza pona loba mais makambo tout eza na kati ya RDC. Donc soki na RDC okuta bato baza pour Kabila, pour Kamere, pour Chilombo. Esili. Donc, na yebisaka bino na ba vidéo na ngai. Na ba na bino que un jour Rwandais Eliezer akobia ministre. Na ba na bino parce que nazo mona musika na oh mutoni gazo ya vitesse. Ayaki na photographe, akumi na ba vidéo, akumi boye, akuma député, akumi député, akuma ministre. Na RDC soko zanoka mopaya, oboti ba courage esili. Donc aza député ninga zala mais place na ki ministre aza ko revendiquer ngo mutu pa okanga azate mutu pa olobanaye azate mais ceux qui balobi ako ministre mbuloti na 2028 ans bozo ke nduna il faut bien ministre mais ba vrai congolais batikali rien eti nini nani o mwana wala sali azoki no luka ko tona ba ipen mikolo uto leka Eliezer beti ni sali ema donc batu moko bazana vision ya mboka te bazana vision bazana mawa ya peuple te soko tuni parlementaire
SMIC na bino kuna eza combien ayebite. SMIC na bino kuna eza combien ayebite. Mais tango boyebi SMIC na bino kuna soki eza nini boyebi yango te. Ah mais sikoyo mboka yofana na kimia ndenge nini. Pourquoi vous êtes des députés? Ça ne vaut même pas la peine. Na monde atier lelo bato nyonso bayebi ke ba politicien oyo ba travailler pour na mboka na bango te, ba président oyo ba travailler pour na mboka na bango te, ezaka ARDC. Kena ba Ethiopie, kena ba Tanzanie, kena ba Rwanda. Okono kuta bango na basa ko travailler, ya na mboka za malamu. Baso travailler ko ya na mboka na bango, bato baso lia, bato baso payer. Kota Kinshasa, tala ba fulu, bato ba bela ba malaria, ba typhoïde etali bango te. Na mukolo yi pare na kin, bato ba kufa kuna 1000 personnes ba muke. Bato ba kufa kuna 1000 personnes ba muke. Na mukolo par jour. Donc ceux qui montent dans Zombela, vous mettez dans dispensaire dans quartier. Au moins pas abiki. Mais ceux qui sont dans l'hôpital minene wana ici. Il y a minene pesa combien? Ezaka le vanium na nini banzi mama yemo na o mususu wana sala section muluba soki nani. Alors bande ko ngai nous sommes obligés de faire un petit cabinet pour na kota na makambo susu. Ndenge na yebisi bino kaka ke soki 2028 tozana toyoka mikolo soki nani mutu akozala me baministre oto bazoki tokasa bato mayele tala bango awa. Voilà ma ministre, ma ministre. T'as la propriété à l'ébima sur le banda.